nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace mbizi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Viena Maseza Magic Cleda Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika La famille Mizi non si mes sponsors à Makassie Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamou Attaquez, chérie, Yari Tula de Luxembourg et idée Congolais Balisa mwana mokatimbile Kongole mabosaka balisa mwana mokatimbile Jolie Pelé Pastoral Pakatambile Kongole mabosaka Mayebo Lasso Boye playe baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grâce Missy la sexy Elengima Kongo Bonsoir, bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission, une émission de la chronique musicale que vous avez l'habitude de suivre sur le www.congoelengi.com de Grâce Mbizi la sexy. Vedi basangana baya Congo Elengi nde leader na bango nyonso do mokonzi ba site nyonso bango tu barasima na biso. Bango tout Manabiso, j'ai dit bien Bango tout Manabiso, Congo Elengi toujours number 1, toujours les colos veut dire na bande d'émission au sont pourtant ko souhaiter bino ba bonne année na bino nyonso ba les akati nga bino ba les akati boa tellement ebele gladachou l'amour de 4D boa tellement ebele ba ebanga moni bongo Yves d'or beauté d'argent na Katia Suisse na Pession beauté Evi Kikulu. Je sais pas si on attend bien, na pesi bino son beauté boit tellement et qui couli pardon boit tellement et belé na lingarabino mingi vient na juste ting ya sœur na biso Mimi Kija na moni bongo Serge Palmier na pesi beauté Serge Palmier na pesi beauté na pesi bongo beauté na vieux na veut dire vraiment risibula nina profiter na souligner moi lo moko boy non s'adresser personnellement la fille moko en France amana nga vraiment les qui s'attend. Sozi matin ya benga nonga po minasanga vraiment le kisiton parce que Christelle Kabera na soda makasi ukasate ke poza na poto ndo le kibiso to na kin pourquoi ça no pe na poto ono mbindo nga ko ça na pe na kimi na lekio na ki danger poto lobi lo auto ke pe poto na bato ba soso na nzela Maroc et lobe linge lote o comprendre ko zora tonto zora téléphone na yo o benga ko tina ba audio moko ya buzoba ça ne sert à rien o bangi singate Soza na besoin nga je vraiment avion kita atobeta toto na nzoto tongolo ba ke ba boma masiri ke za bino wana yé o Christelle Kabera mama Chantal so ye a comprendre que Kinshasa mboka banka na Kinshasa bazali wanka côté kuna nga pe na kana ta Kinshasa ka c'était pour na loba mingi te ça veut dire que na banga ba tuté na respectera ndé ba téléspectateurs nanga na pierre bango vraiment respect parce que ba intellectuel ba na biso ba parents ba yaya ba ndeko ba master ba na biso na pe na mobile ma zo attend vandi pe à l'émission na respect walande vraiment mona na bomaka mwa moto mais c'est pas que na banga rabatu te nga banga ka nzambe ya likolo moi mukie moi Satan poko simba pe moi vinanga akoyisinga poko tananga na ikamela makasi te o comprendre ko menacer no nga te ko jape ton bien nga sur na téléphone te po jour bien na téléphone on déconnelo makasi kando obi otinda batu basala nga o ba ko sala nga wana tinda bango baya. Comme on a vraiment vrai comme on a Christelle Kabera tant que pas nganga beta ma bien Christelle Kasengele Kabera ou beta ngoma bien comprendre o comprendre que si kana bomba mayo ebité o comprendre ndenge zongela yo donc ça kana souligner moi lo mo muke parce que comme menacer ngate mobala bala yo te bo bota ne ka ande mwana ba beta linga pe lisole salinga moi genre donc bomba ma seke na po ban kapé bazali ba mi tout montre pour nga changer na air na ko malelo 12h le pe na ko mi 13h. Je vais tout montrer. Peut-être que vous voulez pour monia té moi malamu na pesa ba tout respect mais so déconner nga pe na déconner lo donc moi ma seke na comprendre o sanga maria na pire esprit o sanga lote makasi
soit tembe kita Kinshasa na soki na nkana kata mabela Kinshasa ouais loté taka osa tete ba réseau o ngaku na ko reveta tellement kita groupe Simba mais ba réseau ouais liboma ba beto to moi apote ça moi genre na mutu mais batela menégite na batela ngo vraiment bana poto la linga bino tellement ebele na souhaité ma bona na bino ba tellement ebele na pesi vie na nga rizi bula ya ba rizi mbote moninga puis petit ya Jojo Ngonda Imen veut dire neveu ya Jojo Ngonda Imen na pesi mbote vie na nga rizi bula le tenant du titre na pesi mbote ba tellement ebele na linga bino linganga sans plus tarder na mbeli bino bongo artiste musicien moko ya wenge musique maison mais babi mama boezaka na kata Congo elengi to soit to beta masona il s'agit donc de Izipa ton abi Izipa ba poto musu ba gangi likambolo bina sina comprendre ngo déjà to ça bongo na Izipa to sola na ye to beta masolo ya wenge musique maison mais to bana 2016 en beauté avec Izipa. Bonne santé papa. Ouais, ça va Christelle. Donc d'abord nazo souhaiter d'abord ma meilleure vie nanga na batutu bazola nanga na poto et Didi Mizoula en France, Yageta Bosala et puis Selema Tomene ya grande sœur nanga Nana Pemba. Donc voilà quoi, bana poto tout na Canada ba Eric Lapape et puis les États-Unis tozongi na ba petite amikolo tozo benga ba Medi Manseka bazali. Donc voilà quoi. Yves Maolo na Canada ba Sabine Maolo ba meilleure vue nanga et pas bango et puis ba Arnaud Maolo quoi, voilà. Spécial dédicace na yo Cédric Kanda, spécial dédicace na yo ba tellement ebele spécial Cédric Kanda na pesio ba mote ebele ba bitu na 2016 na bato asika lokwa ba Cédric Kanda, lokwa ba Yves de beauté d'argent, lokwa ba Evi Kikouli veut dire G donc Tokos na pesi bongo mbote makasi na Mira Kinkanda vie Dani ainsi que na yo Amisi Welo. Rien à dire. Boni basango ya 100 poto. Ouais, 100 poto, j'espère que baza wana bazolanda 100 poto, ouais. 100 poto en tout cas kitoko et totikal kana moi ba bloga miki ba clip ou mususu bozotala na ntena ba télé. Mais 100 poto déjà mi pene yango wana et kangi mboka na nenga osana te surtout na poto ko tukoloba te. To lania wana ba émission ndenge ezolega kuna na poto en tout cas elengi wa mi pende. Donc 100 poto vraiment to sala musala moko bien. Et bokolanda nze moko za na kati wana nasi bat bazoka ngo déjà auto embele kampo ete Simo Kibukidi. Donc vocal nanga na sai solo vocal wana kati. Donc 100 poto kitoko donc ezoleka nango très bien quoi. Voilà. 100 poto kitoko ezoleka nango très bien to banana ni bandelia bamsu ba comprendre moi parcours ya Izipa avant wenge musique à maison mais Robert en orchestre ni. Bon, premièrement, nazo remercier nanu papa nanga Martin Ekanda oza parrain nanga ya musique. Martin Ekanda onyangunga Izipa ya mama Rifine Louye Izipa et Doucia Ekanda, Roberto Ekanda na Judith Ekanda bazolanda nga nga en fait parcours nanga eza na mulai parce que tant on a banda kokola nazaki na âge à 10 ans nga bani musique na âge à 10 ans. À âge à 10 ans et ils avaient un orchestre à quartier parce que ngana na école na otanga na école mo privé ngana mona matadi na botam na matadi na koli na matadi et école na biso ezaki bon neke za na école botanga babino il faut organiser ma journée culturelle moko boye et so senga suko ba élève ba yemba ba msuba sala théâtre neke zalaka bon entre nous to vandi na ba master to lingi bunenge za non to ko yemba pe loko ba tumsunde ba yemba bon to m'équiper et simbi. Donc à partir de l'école wana to sali maman orchestre moko comme on a Jupiter musique na 4 écoles wana nazara na 3e des humanités non na première CO voilà la première CO et to bandi orchestre wana titi Jupiter musique longue na école et bimi libanda orchestre wana Jupiter wana ya homme de accompagner nga 6e des humanités tant on a 8 diplôme d'état nanga na yesiko Izipa na ekotanga na université Izipa na koti na bandi otanga jeu 1 jeu 2 donc pena orchestre mo za na Izipa ba benga ngo Makwandu Izipa Makwandu ba étudiant comme to ba yembara ba étudiante baza bazo yemba na ba étudiant ngana bino il faut na bana pe participer na notre orchestre et tant qu'artiste le quoi na za jana madona il faut na meka ko faire évoluer on a kati quoi et na koti wana na Izipa Makwandu oyo batu tout bayebi
donc na place wana nazopesa baprof na nga baprof Kayamba bambote donc bamasa na nga tu bagrand ninja baotobeta nango basiméon pembele na Izipa ntango nakoti wana na bandi na Izipa papa orchestre ekomata donc ntango kanga na tia makolo wana orchestre ezwi en plein et ntango na ekokoma na G3 nakomi na G3 po bakolenga naosa à travers la fin d'étude na ngai bon nakomi na suka na beti ntango naye kozwa kaka diplôme na ngai ya graduat na bino il faut sikoyo napona nzela moko boye kaka na monde musical malgré na salle informatique mais le roi de nazali na orchestre wana Izipa epesa nga goût moko boye mpona évoluer na carrière musicale na ngai na bino faut nakende natali de gauche à droite na bi te porte faut nabetaka na maison mère et ntango nabeti porte na maison mère bon ezali mpe nzela na nga makambo efungwami ti lelo baEzipa ozomona ezobetama lelo donc rien à dire quoi mais carrière donc musique na nga na bandango banda bomwana ti lelo naleki na Jupiter Musica na ye Izipa Makwanungu place nazalaki étudiant et après na ye koya maison mère voilà. Pourquoi choix ya Wenge Musique à maison mère? Bon en fait Wenge Musique à maison mère pourquoi choix omoni ndenge tobetaka na baorchestre awa na Congo eza lokola baéquipe omoni équipe à quartier mpe eza nde tout à l'heure na auti olobaka nauta na baorchestre à quartier baclub mpe eza toyebi baorchestre babengaka baclub bagrand club omona yo toyebi mpe bango mais eza nango baclub mais ntango équipe nationale etelemaka esengaka bajoueur tout wana bana baclub bazonga no équipe nationale toleka donc Wenge so tobi ba musicien so ovandi moi so ovandi bena boye Christelle ovandi boye obi ke non na ke non pas musicien moko na tuna ina musicien ya orchestre moko songolo mpakala otuni bena ke non yo ndenge ni na orchestre na bino est-ce que va un jour ke na Wenge na ndenga kuzu poso che caméra boya mais awe biso ke te nga bino orchestre na biso mobulo mbeya donc na revara na kende pemena le roi de la forêt et voilà choix na nga ezaki mba moko bon po bato mosusu bandebisanga ke non kende no mwa boye so oke boye ntango le roi de la forêt omona yo e akopeshe yo na ndenge kuna ntango okende osala teste esimba nga na abi te nakemba moko équipe nationale e esimba mbala moko donc Wenge Musique à maison mère eza équipe nationale eza rêve ya musicien tout na Congo arrive à kobeta na maison mère donc yango wana nasalaki choix na nga esimbi mpe kuna donc si je comprends bien le biba orchestre nyonso biso tobenga ba orchestre minene ya nango ba club donc ba quartier latin ba BCBG ba F victime ba orchestre fait gol ba ebele ba musicien ba papa wemba dona ba club maison mais en équipe nationale indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosalaka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grâce Mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière Grâce Mbizi c'est somoli masolo yango vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo yango balobi boss de boss moi Mirajab moi mi Caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la mokina masolo yango ba Kenya pe ba ye mabe donc tous na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo Grâce Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi Caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi Caps balobi Jaguar ezalié ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali BMW ezali range ezali on doit kokuta là na moi mi Caps bon kasi soko oyo ndiminga te tuna siko ba musicien na bango ba website tuna siko jour oyo ka musicien moko boye ari na succès makasi pa wera loko ba biso ba Izipa o longue pa wera ok na orchestre moko boye o ka ngona esalema te o se comprendre loba akei ake osala lo moko boye simbi te amoni ki mwazo nga suna pale za te tika na lwaka makulu amo esalama faire egola kende pa ya Koffi Olomide beta pe simba kaya on a ebisioti donc ça dit que alongwe ake ça elo na yemoko ameki amoni esimbi na nuté bon pona zonga son équipe nationale entraîneur tamso boya alors tika
naki non na yebela non moi système mo boy pour na zo moi souffle ta na moi club et ça la moi bien mais kaka boy au mona ki te za la te là ce combat qu'il fait de quoi faire rigolo ne ba kenda ki ba c'est le marquis resim les marquis pardon et simbité ndakei akepa Koffi Olomide Paul comment par moi visibilité nazara na respect trop na ba grand wana oyo ba tracer chemin au biso to kuti donc neti nga par exemple na fait rigola donc nakoki jamais ko bois qu'il a yé mboa ki la moko boye o ezata na sens te na lobi ke non na pesi exemple moko boye mutoko longwa maison mère te mba moko ke non na mon maison mère simba te na ke na orchestre moko boye e simba te au moins ke okei place moko boye ke sala eloko na yo moko au moins ke simbi na nuté ba proposer au moins eloko moko boye ndoko ko kende quelque part mais maison mère o longwa o kende na orchestre moko boye et ça le maté po o geluga nini pour la maison mère o déjà bien o geluga nini et puis so tali bien na ba vina biso ba par exemple na mutozo tanga faire rigola faire rigola wana na ba orchestre bisika ba kenda wana ezema ba contrat ba proposer bango ba contrat donc orchestre wana ne muto sepela ina ye pour y à participer na kati orchestre wana a mema moins un plus apporter un plus na orchestre vous comprenez ça dit ba musicien ba uta na maison mère ba portera un plus na ba orchestre ba tout mususu orchestre wana ne muto benga ye mais ye alongwa te pour akende na orchestre moko boye atika maison mère akende na orchestre moko boye izala te donc ça dit que akenda ina ye mais orchestre wana ne muto na besoin na ye et bengi pour signer ces contrats neto yoga et voilà a signer un contrat na ça ba na eti lelo mais maison mère musicien alongba akina orchestre moko boye o ba orchestre to tanga wana na ebité wana c'est que faut botala na bien faut botala bien botala non so kaza bina normal boy po so kaza juste na ebité so ça hello ndengwana po orchestre za moko na Congo ozo pesa ba tout vie to kota na question ba tout ba se poser na moment oyo ba tout babi Izipa apparemment il donne ezaki le quoi héritier Watanabe parce que ils y posent le moment où héritier longwe wenge musique à maison mère pour kota na maison mère et incarner car rôle il y a héritier Watanabe. Bon, Koloba idole, là c'est un peu trop dur. Moningani nazawa, en fait, musique on a bandango, montant on a zéro n'importe quelle bête musique wana. Naïba a peu battu m'souter. Vous comprenez? Nana bateau on a naïba a ton on bête musique. Mais le messie en question c'est un grand, a sali trop na maison mère, on a go boyangote. So na boyango batu bako mona ngane parce que prévani babiloko onga na kota blona wana ko interpréter zaki yaye lelo sans poto na umsku na blona nga idole te eza idole te ça dit moment onga na pona ki kokota maison mère ngana yaki na nga kokota maison mère na ko sa test loka batutu basala test au moni so ozoya na maison mère même le longane na za na maison mère boye yo na otala te ke mutu mo boye test na nzembo arkili. Si Nathalie Ménoc, Nanda Trésor Lumière, l'émission Moabi, tout musicien, tout la maison mère, hasard remplaçable, donc on va remplacer héritier Watanabe par Izipa. On a Trésor Lumière, on a lobby que musicien, tout la maison mère, hasard remplaçable. Mais hasard la bouche autorisée à maison mère. Oui, c'est normal. Donc tout le monde est remplaçable. On a qui teste, le rôle la musicien, tout le monde a testé. Mais est-ce que le roi de la forêt, tant que grand coach, grand formateur, habité, il y a tout ce qu'il faut qu'on me faire na place. Bon, on a choisi. Na salika boulot nanga oyo nga na yebi mais idole nanga idole nanga eza ba vina so ba Carlito ba idole nanga bangwana na se awa na se à part ba vina à part ba Igwe le roi de la forêt na se awa en fait na mona nanga mutute ba tutu ba na ba musicien na mona ba normal ba imba na bango bien pour la bonne musique na yoka ngo pe na susté ba tu ba imba danger. Donc, si je comprends bien, ma mission tout au bazar, ma micro, bango sous danger. Donc, c'est long, na bango danger. Pongane na zaboué, la code vocale on a nango. Bon, so na bi que non, nga idole nga yé azo exister na azo yemba nan. En fait, le beza ba papa wemba, ba VO na ba kenda mo likolo. Ba vina so ba souverain premier ba Igwe de la forêt, là ça va. Mais na c'est na bango. Bon, idole la mama wemba. On a idole na scène bango na génération oyo génération sima si wenge te mais génération sima ya wenge
na bango nyonso parmi bango musicien nini o mona ramake yende vraiment apesa ko moi goût ya musique so vandi mo yoka mingi banzembo na ye à part Werason nabi génération eza sima wenge o ye na sima ya wenge na sima wenge bon na sima wenge déjà eza ba biso babino te na sima ya wenge ici pas s'il te plaît tout le monde ba faire rigola ba Fally Ipupa pour yo sima bango ba mandi génération bango depuis 2006 si je me trompe pas 2006 si je me trompe pas génération wana ba Lacoste génération wana ouais bon na sima wenge so tali déjà ba vi na biso ba Fally Ipupa bon rien à dire so moni déjà boye nenga zo travailler aza parmi ba vi o ba pesanga goût ya musique wana mna weko ignorant ngote na sima wenge nengolobi na sima wengi ba vina iso ba Fally Ipupa so ka bien que asala caché na yemoko o ba tutu ba Holanda ngaso na oyemba à part ba vina so ba Carlito ba tembre na bimisa oyo ka kina o glisser pe na mo tembre moko boye ya Fally Ipupa parce que c'est un grand artiste ngai okolo ba keno na oyemba lo mutu mo songolo pakala mutu wana sko so yoki o mona ki pa oyemba lokola asana mo ba nuance moko ya Fally Ipupa mais mutango bo tanga kombo tanga na kombo mutu zo tanga kombo biso to yebi ozo bo tanga kombo te ba kombo za yo mutu tanga ba kombo yo poko tanga mutu yo bi mutu balobi ke yemba lokwa ye en fait so na tanga ba kombo batu mingi na ko sola mamba batu eza wana ofula su batu wana na tanga ba kombo batu te sauf qu'il na respectant tout le monde wana ezanga donc et mutu soka zo lobela sujet na ngabo wana Italie mais ngana ye kotanga bakomba batute na yende kolobela mamunanga et puis sans poteau na ye kolobela mamunanga mais kotanga mamba batu bakomba batu na ko fula bango yo mona de minutes na Congo za ezipa et ça quand on temps ozo yemba moni ozo yemba par exemple ozui non pardon était na ba vocal nyonso yo yemba ye hérité watana be ozo ngo manyonso ils ont ba vocal banda ko vendre banda sepela nango zo yoka ozo yemba maîtriser ngo déjà voko ta wenge musique à maison mais ou bien ba pesa ko na condition que kende maîtriser ba vocal nyo so hérité watana be avant to zo na wenge musique à maison ils ont coaching à l'Ewa de la forêt pour ngato na yaki na ko kokota na groupe na zaki na ba ambition nga mususu so comprendre ngato na ye na bige no ngai fona ya na saka boy na saboy bon tant na komi na ta groupe ba bisinga no le roi de la forêt talinga yo ki voa na ngandengeza habité yo fo yemba biloko yo fo sabu yo fo sala boy yo fo kanga boy kuna fo kanga boy fo sala boy donc na landika o maître lobaka yango wana et tant na sali yango pe lelo simba nango et simba nango donc petit lelo pe ba sampoto yebo mais ezate ke ona vanda na palais na vanda na zoka ngaka tango yo kakate wana te donc Easy pas. On va dans la palette pour la mouni ozo ignorer maramounio so hérité watanabe. On va dans la palette parce que comme maîtrise ya ba vocal wana comme ça ngate zaka na tom ki okoti no maîtriser biloko nyonso na mbala moko. Parce que ça na ba oya kala na ba oya flashing eto on maîtriser nyonso zaka tete on okoti ndi bandi mama ko yoka ba peso condition yoka ba vocal nyonso hérité on maîtriser on pe na mbala moko so ba sengi nzembo bolongo le yango non. Mais ngana dragon de la chanson. Ozo komba benga mikolo te 12e dan dragon de la chanson donc ndengo zana yo poko yembe lo mo siko comme musicien o yembi pe siko ka siko si sango ngana yembi pe na voix na ozo comprendre ngana dragon de la chanson donc ngaso ba pesi nga boy na sali mbala moko ngana banga na ngati ngana ko vanda pe boy ki pena no Michael Jackson nzembo moko boy abimisi asika ba pesi nga ba parole na websi nga yemba ngo yo pe na yembi lo kwa Michael Jackson. Est-ce que aux autres yo kan nzembo ya premier so ba question réponse ya Merlin Bouton to ba ki na wenge pika pende na wenge donc veut dire pika pende na nyonso relation nous en na ba musicien mususu ya wenge musique à maison mais est-ce que aux en vraiment comprendre est-ce qu'on a kendi pour maison mais biso to bika ba lo ba que maison mais veut dire eloko nzoto ifo zala ozo banga te ke ba nyata pe po biko so ba vocal ba nyonso ba voix na bango ba voix ba tade ba 1200 ba volontaire ba mise ba témoin belé ba Nicodème ozo banga te ke ba fino ba dimne bon en fait ko banga ko dimnenga e wana za ma mususu ko dimnenga en fait na ebité muto mukila ko dimnenga nene ndama ko dimnenga nde na kisit na kisi
est-ce que yo peut vraiment bomba mi vraiment aux années lo nzoto muta gwala kabwe bo gwe comme mama nzoto na utango ndeto vanda kisi bacha na nzoto te papa ah ya solo wana donc ko batwana bana kisi bako dimnenga papa to yebi na eko expliquer bato ba otala biso te po to yebi et na misem su ba ya wenge ba bon chanteur ayembaka bien mais pas matali kola podium il faut pika pende sukungana yo yebi yango sukungana yembi ndenge na bon chanteur na yembi pepo ani na mati pepo ani na mati yango na tunyo question nzebo ba yembela Merlin Bouton o ba yemba ke question réponse à prémisse ba bina wenge pika pende o kangot na wenge pika pende donc yo pe isipa et le quand déjà pour piquer peine de coller podium à wenge musique à maison mère mais bien sûr il faut ezala au moningani na boye pona yana no wenge ngai zalo la mission batindanga et pas nzambe oh batinda mission pas nzambe siko mutu siko nzamba tindi yo dimnene est-ce que yo bi tout puissant na mukile ranan tout puissant Neto. Tout puissant et tata na biso aza likolo mais je crois pas que yo izipa ozana tout puissant on a oyi kamela côté on a je ne crois pas na musique à Congo izipa to sola na musique à Congo yo yi kamela côté on a te izipa ozambe en église ni ngana catholique na botami catholique na koli catholique ti le na zaka catholique ozamba bora basango na nzoto basango bana baborti nangana basango to rabato nzambe basango bana bote na prière na catholique donc to sambela biso nyonso nzambe donc nzambe wana ngana sambela yini mto sala ngana zala ato yeno na banenge na yo donc yango zo mona tilelo to zana biso kopika pende wana bon eza nzembo to yema na biso nzembo mais omoni wenge eza grand mouvement to ko sala ngba aventure mais bobo sana te eza musique eza grand mouvement mais ça pe na kisi ya makasi il faut to lo ba vérité. Bon, mukolo oyo kovanda pe no moniki no ba bimisi mutu muselekete na wenge to ba zuye ni lo mona libumu ba sali elo mo bo moni pe na ke magie wana mna to ndimi ba bimisa te bakanga batu musu ba voix ba misa ba mesh na ba tonga na mingongo ndenani na tenga no lo bate mais ba tala biso ba biki ba misem so ba bon chanteur mais likola pode makoma baba ngapi na ebite so ne na bu no ke kotanga mesh na voix na me écoute ndeni mesh ya blo spirituel pour ngana assistant na répétition moko musicien moko koka koyemba te basi voix ça basi pour ba bongisa e voix bon en fait moni ngani na zabo na ebike musique ne zabo voix za na ba caprice nango eza ba jour mususu moni ndenge yo sala émission na bo moko mususu pour za malade on se comprend mo sala émission ezate ndenge nzoto ebela na epi voix ebela ka est-ce que yo no mona te ke ba musicien minene wana o yebi wana ke no ayepi na concert jour wana voix eza bien te ezala rango mais sauf que eza esprit ya mutu omoni soki neti par exemple biso ba musicien ba chanteur bobi voix eza bien te yo zwango o lati yango wana ko maka mususu en fait ngai ndenge na yekolela musique banda bo mwana nanga na beti musique na yebi a principe ya musique so na sali boye te voix nanga ebeba te so na sali boye voix ekobeba bon so na respecter yango et puis na taila ra nzambe nanga en fait na yebi te soki yo muto ko uta wapi po sana bloko d'abord nga kisi pa nanga existant na ngote na mona ngo te nga na yebi kake kisi eza l'art so za na l'art na yo neti biso so to bimiselo na biso esenga promotion po bat bayo kango c'est ça bon yebi sanga lo kisi so ça na promotion nene ngotika no peka yango bongo bat bayo bana bango ngo ça ne dérange pas mais c'est le travail donc ça dit eza administration mobimba to travailler nango po bato basa nini bayoka biso soko za na libanda ko juger biso na banene mususu mais en tout cas ngani naza boye ngana za na botam na famille mo chrétien mais bi makambo wana ti mambo kisi nga na yebi yango te na yebi te bato mususu basimba na mo bakisi na bango po bango yebi kisi bon ngana yebi ka kisi la yango novaligine to ba blo mo yebi kisa biso na mo ba maladie moko ya kati mais kisi nga wenge fo boye bango eza orchestre betara musique eza catch américain te mais betara musique pour likola podium wana bo na micro ko compter na ba musicien ebele batika la ranase musicien ebele donc pose ma place au tellement na place wana obi que c'est pas facile faut travailler il faut travailler faut zaner logo wana pour téléma wana
Donc ça dit qu'il faut il faut travailler, il faut bosser. Eh ben monsieur ba travailler oyo kuta par exemple Ferrari azara titila likola pour ya podium te ayaka soki ko beta bornel nga beta zu micro ayembi mais c'est pas qu'il y a tellement na micro te ba monsieur bazali oyo kuta ba yemba pe bien mi ba na liboso te soki igwa matia bato batema liboso ba yebana ke micro eza mutu tela ko telema o mutu tela ko telema eyebana ma yemba danger yemba bien Voilà ce que ça ancienneté. Ndé mutu content en orchestre. C'est-à-dire que so mutu oumeli na en orchestre. Yipsanga par exemple mutu rola miel de son, Tade de Montikile, ya ebo Oliveira. O longole na micro ndengene. mais Nicodème ya zamana ba Ferrari. Mais problème ezate Nicodème nenga zawana na ba voix na bango. Pour Nicodème ba changer na micro yé na Olivier. Na micro mais ya telema toujours car wana jamais Nico kota Nico na se ba bengi ba ya vocal ni Nico mata Nico za toujours likolo bana ko tikela mutu micro mais toujours likolo. On a bibo soko oye rep na biso. Au salata 4 séances soit oye mercredi jeudi oye sous mercredi jeudi wana. On remarqué que non mo Nicodème pas kitaka atika micro et pas Olivier. C'est-à-dire ngana web so ba micro wana neto telema wana ezaka yimoko mokonzi so mokonzi azate micro ya président mutatele manango ezaka Olivier ozo comprendre Olivier et muto Rolanda Olivier za Nicodème te koto Nicodème et na suka eza ebo alote kuna na point miel de son katikati Tade en anglais oyemba T 2 1 à 4 T Zuga on a biso zonga repo mona pena ezala bongo soki Tade alinga kita nda bengaka arnaqué erkeli ozo comprendre soki miel alinga kita bengaka limousine ozo comprendre soki de la forêt azate Olivier azawana soki Olivier akiti mbamoka benganga ngam na zawana soki Nicodème pe alinga kita na micro na ye abengaka kanga et bon alors te peso nga kita abenga ngai donc nga koto ndoko retrouver nga ezala bongo mais ba titulaire o nga na tangelo soki président mo wana podium ezala koto Oliveira koto Tade kuna na eboa kuna miel donc Nicodème na Oliveira ba partager micro mais malgré ba partager micro mais ça toujours likolo à côté mané pe ndinga ka place wana abina na emi azaka likolo et wana ezo kipes ko ezo dépendre na ye même nga pe na côté mananga likolo wana nazala nga wana muto est-ce que muto akokitsanga muto akokitsanga azate au moins que papi kako se bondo abike non podium me remis satiré bokita là ça va to yemo mokonzi muto muso akokitsanga te parce que eza na vandi wana na ozela vocal na ngai mais yo na mona nga te na oyemba ke namte o mona nga liboso te na te mi na oyemba namte o moni Christelle. Bon, en fait, na répétition na mona auto temi likolo zambi ke so ba bengo o sala ba vocal na onne na bi ke izi pa likolo mais na kia je sais pas ce qui na mikolo oyo mais so Rolandi même na ba émission na biso msu bazamba wana o mona ke non ba ker mso izi pa za wana a pointer to beta ba kiputia to beta yango 4 chanteurs to za to kena ka biso 4 ngai Erkeli Nicodème na ibo alote to za ka biso 4 tu beta concert wana ndenge mais pour miel aki na poto Tade aki convalescent non miel azaki akenda ite non miel uti poto Tade pas aki na hôpital abaki hôpital il fallait paiement so ce que zaki na sala care te na ngana sala ngondeni amoni na zaki wana biso to beta kango donc so ko zo assister trop na ba répétition au mona ngana o sala care donc wengeza bongo eza orchestre to beta la musique to sala rakati américain to démonstration mo ya magie te wana batu ndé mutu ba mema moni mutu so ye na esprit no ya gwana orchestre osuka peka mabe batu musu ba rasoko ye ono fona kino panganga mo boye po ya o mata na podium wana na nguzoba ina nguzoba ogezo okine panganga peso yoloko oyemba sko oye ko yemba te na ba vocal nyonso oyo interprétaka vocal nini oyo yo vraiment mona ke vocal oyo héritier watana basale vraiment musala ba vocal nyonso interprétar nyonso eza nango normal ala ngoka vocal donc nyonso na imba nanga yango na pete donc on maîtrise ba vocal nyonso héritier watana biti je comprends bien ben oui o yango ne mnasala la musala kuna yango ne na bandela o sala musala lelo siko pamata kana sengo vocal moko ayemba
parti moi ba rochuba embeli na mokonga ba sambu sa héritier Gucci obi vocal wana bon voilà na tango yimba ba vocal ba mais ici pas yango nde oyemba na ba répétition s'il te plaît vocal wana ti mo ba so asengo yemba on par exemple asengo oyemba nzembo wana vocal ya nzembo Emilia so asengo par exemple yeki na titre na Sola bien si je me trompe pas non Sola bien te album moko nzembo mo Emilia à laquelle elle est nzembo Emilia o héritier yemba so basengo par exemple nzembo wana babita beta vocal wana osa ngote po oyebi ngote vient biso Elias de Mingongo bambote na ina travailler nzembo wana te vika kenda na ye Emilia Elias na travailler nzembo ndengeni na yebi kazala na ete wana na maison mère ponela ngata mususu na yemba même nzembo weka yembela Guy Pablito héritier pa yemba na kati na nzembo weka yembela Guy Pablito wana sko nzembo yemoko Igor de la Forêt Robert Basende vocal wana ndeza c'est la biso on peut ça bon plaisir nzembo yembela Guy Pablito na Robert Basende ça biso plaisir ça bon plaisir na bana tu ya poto batu ba rolanda biso bo tellement ebele ça bon plaisir vocal wana c'est la biso nakoki desa vérité na lingi yo zambe za monene baya tingo beza mola ye butu eza molili ebale za mozindo na nitilunga kasi eloko moko te koki kokambolanga na yo elizaki tula mama ebula tingwe tomesanaka na romino makasi jansimu swahili waneza nango donc voilà. Donc, merci, je sais Boyoki. Bah, vocal a été moins belé. Mais ce qu'on a comme quand on vocal on est bien côté parce que à babette en pendant le concert ceux qui bandent moi bandent ma wenge musique à maison mère et mais qui n'a wenge musique à maison mère. Na comme on est bien côté. Ninga na kati. Mukolo ba robeta en place ngana za. Ndina au travail on a eu ça bon on a eu ba ngote fona travail mais le quoi na ibna ngate babeta en camp. Ponga na sali na kota depuis na mois de juin. Tilelo. Mungena umeli natikolo kwa ngwata na repte na weba ngondeni pobanze mzuto kansango yaona episoge no nazwa tante ya kovanda na yo ka bloka bato ça dit on a commis wana na ye ko sala test nanga le roi de la forêt maître ye moko lobi ke non sala boy na sala ngombala moko donc nga na sala ka eloko o ba episinga na sala yango. Est-ce que c'est qui facile que fanatique pour ba fanatique ya wenge musique à maison mais bandima isipa bandima ba vocal nyonso na bandimo facilement c'est qui facile pour nous. Non c'était pas facile hein. C'est qui facilité parce que au moni batu bandaki ko s'attendre ne loko moko boy et salima neti kaka vous comprenez batongo ndesko ngasko na émission de la ligne la vérité batongo ça totanga ba comme batongo si banana ekitanda kendaka ndo linga kelo mo salama. Bon, au moni eloko esprit wana watu wana walobaki non moni babiloko eza neti kaka oyo pena eza charge bablomo watu baloba yango ti lelo oyebi ke eza charge comme ma kilo wana mapeka eza kilo na mapeka te na voix eko mapeka afe na yebi te nga ndenge naza boye loko nzambe apesanga code vocal moko boye nakoyemba nanga biloko tu namona nanga yango normal babiloko ba mission tout nakoyemba ko. Bon, côté ngande tembe kandi lo bango ambassy bourgeois ngande tembe c'est la biso lo moko au trait de motiki la sala nzembo changa les ya mish ba faucette yo ko beta no matu ilanga na loni na pa blo mo imba wana me wana ilanga na ya passe tango ko loni ko ma de ça lo monsieur atade mais wana pina na saka na ngote me ko sa ba bord tu ba bengo de motiki la na o imba blo ba mission nyonso na o imba ngo Respect nga vocal mususu okaki non na oyemba na nga tembre wana oyo miel de son asana nzembo ya Diego musique ya Fabricas nalingi osala molongani nanga mosusu te chéri yo komisinga kiwele mon bébé nasala nini je suis devenu fou chéri mai yo mokonde olobaki nanga papara na yo bayinanga na bolingo ivi matondo bayebi noblesse motema mwana moto benito yawe rantone miela lelie salema sebo yelandi yoto nango kwa na bolingo yangona relation ni ici pas en ba musicien sous sa wenge musique à maison mais en tout cas toza na relation moko ya bien bango nyos toza ndako moko donc obeba na wana eza ba mama buzoba kobeba na oko ina na bluma nengona ngalinga tout le monde nakuti baene nanga bango nyonso ouais to sola bien to sola très bien
ni tozu miel de son to sola bien wana kutu azala mutu nanga donc aza vie nanga kala et t'as des monts qui les calé donc wana kutu ya kolobela te ya e beaucoup tout mutu ya boala donc ya chaboala to zani bato ya systématique Oliver a kutu to zani à tout à l'heure et Nicodème kutu kolobate masaranga limousine en tout cas kitoko café room voilà Air Kelly 10 match tout cela na bien et voilà bilan na yo par rapport à mois de juin au kota ki na wenge musique à Mizomer tigre to komi bon en 2016 na janvier bilan na yo est positif ou négatif? Très très positif. Donc talaka depuis na kota ile losko sans poto osomona te ke mambo salemi et ti selipé positif. Bon moi milinga ezalaki omoni kaka ibande nyonso ezala mwa pasi ataka yo ndenge oza na lelo so okomi mikili na boyeko omona mikili yango mabe ozo comprendre mikili yango mpena naose retrouve te ka boye mpena boye mwa mbeyambeya mais ntango omesana osali nini osabitue donc ezalaka ndenge wana ekotela ezalaki mwa mobulu balaison di ezalaki omoni kutu ye omoni kutu boye ezalaki trop balaison di wana bande kolobaloba wana te bato nga toza na bango ti omoni lisanga eza mystique nakuti bato baza déjà une expérience na makambo yango bien sûr biso na ndenge kuzu tobandaki yango mais bango baza déjà likolo donc faut bazwa temps koyoka yo bazomona mwa badefo ndenge ezalaki koto tozomona ye neti kaka mais ntango sikoyo naye kozwa elan wana ndimisa bango sans problème do bamonaki te oyo mpena ifalaki ezala nango ye bandaka. Donc bilan na yo bilan par rapport ya biloko ni o izi pas bénéficier na wenge musique à Mizomer o lo izi pas zo talabi na saki ya te akota wenge musique à Mizomer donc bilan nanga o nga na bénéficier na Mizomer eza d'abord musala nano coaching na yebi su sebele o na yebaki te et tout à l'heure toto zano moni ngande na okota na nelo na nga ya moto donc nazaki makolo lelo na car na tambola na nga za véhiculé donc na saki RRT akota na maison mère parce que so nazaki na nga na ndenga palais inga eza mo mobulu omoni ngeza mo mobulu mo to so na kinai na nga na mo ba club wana ya mike wana ozomona mise moko osomba mo elamba na gambela mais ouais wenge musique à maison pe ba mise musu atambola pe makolo baza na bango ba ke Martin Kanda a coaché ki gode afo ke wana taka parent coaché igwe pe c'est maka sola be na Martin Kanda ne ba salo système ba mise musu kuta wenge musique à maison batambola makolo boye ebité na ebité sauf que ngabe na ba vie na ba on landela ngo te easy pas si te peto solo la oyebi yana ba misem na wenge musique à maison yo kuta ba yembi ba album batambolaka makolo oyebi yo skizaki coaching ya Izipa ya Martin Kanda a coaché tellement que yoza ya Izipa azabe parent na coaché po yoza mutuko comme atambola makolo yo yebi bonga pa ta comment ba neti nani kasi na bonga pa tangi ba kombo fera tambola makolo na kosi ngala mona ina kana ya noa. Merci beaucoup pour mon aimé ngana mona te anakla tambola makolo na kosi bon yini non na mona na on te place azokota na rep na mona na kotanga ba miso ba na ba voiture na ba makolo na ba taxi na bi kale ta de motika na voiture 1200 na voiture c'est bon de machine na voiture na tango suna no lingi ngalo ba ka nde vérité oyo silika signé je m'en fous na lo ba ka nde vérité peut-être oyo zaki coaching moté Martin Kanda coach ki de la forêt pour ba pesa pe héritier watana be Kanda ba pesio sombelo mutuka Bosco yo tangi wana ya miel ba pesa ina Kanda yo bazu yo pour remplacer héritier Watanabe mais si ils bato sola to so nganda trésor lumière alobango bien mission to na wenge aza remplaçable nde bazu ici pas pour remplacer héritier Watanabe bango tout baza ba kasa ba kokweya igwaza nzeta za musisa siko na biboya yo kanga te yo be yo kanga peti nani yo lobi ba ono so bana ba voiture ngai kaka basala nini loko na remplacer ki mutu nde ba pesa nga voiture siko ba baza na ba voiture wana pourquoi ba pesa ba ba voiture baza bango ba remplacer na bango musicien o accueilli wana to ba pesa siko ba voiture wana bazonga boye ngaka pour na remplacer mutu bango igwe wana somba ba voiture
bonga nzambe nanga totika koloba makambo susu ko tofanda boye te ko Isba to solo la ta coaching te ya Martin Kanda coacha ki go de la forêt pour igwa sombelo muto po bala kisa hérité watana be que muto pe ba remplacer yé pas à véhiculer le quoi hérité watana be muto pe ba hérité o remplacer watana be azape la biloko le quoi par exemple ça biloko le quoi hérité watana be te mais basali pe que yé pas à véhiculer parce que ba misem so ba kota wenge non igwa misam bon ta somele voiture ya makolo baza ya wewa ya moto bazali mais pourquoi ka izipa pour maraki wewa papa ba misem nyo so comment voilà ce qu'il faut tout naïmo le roi de la forêt pourquoi ça les actes wana vous comprenez nega ko kanga we ka place mo bo beti nzungu et puis e fungoli et PDG Martin Kanda na habité quoi wana père na ngai donc na respectaka et trop maman il film lui au monde ne to zara mutu na mutu na ndenge nae mais nga na yebi ke ba masa na nga tu bana baona baka sauf que nde na en fait na landela na ba vie ba tu de prêter moni wana za boulot nga na to kutani wapi moni ke to kutani na la zamba te voilà donc mais nga na yebi ke ba masa tu bana baka poto kinda ba conseil moi misi comme on a mo masa na chauffeur nae ba ye nae au mon avis na ndenge mo ya ça chauffeur ni louer tes taxi pour louer peut tu vas nous pendre louer toute la journée bon wana ce que zo talaka mutu na mutu mais nga na yebi ke na wenge po nga na kotimba mo na zuka c'est ba masa msuba na wana ezaka bango nga na yebi mais en fait ko lobaki po na salaki o po na remplacer ki po na saki boye yango wana te wenge za wenge bongo batuluka ba masa na biso ya masa na biso nani o ba wile toka pesi pe jeep nani Merlin Bouton so il a remplacé qui n'a mais mon côté na bango c'est normal yo il est toka pesa ça Brazzaville donc pesi il faut Merlin Bouton pas zo mandela wenge mais moi na bon pas Brazzaville il fallait zo c'est normal on a le bit bon siko kawe ngande ko mpona remplacer mutu non eza nango normal donc wenge eza bongo on se comprend na reketa te ko za na wenge na koti na sali 5 mois na zuka donc naza makolo te kutu ozomona ngota musuka lelo en quelque na ebiti na kolo bande ni nya eloko moto zo ya suya mystique nyoso na rapo to sana kata wenge to finaka bouton bo finaka bouton ke personne ningisa nzungu wana nzungu to ya isa système à bouton pas monsieur ça nzungu jusqu'au système à bouton ngana système à bouton ta to finika pa elo msusu ebimi donc te igo yemo déjà za mukonzi yo fina igo neni yem tafula bato yem tafu po yo yebanga igo bouton zo fina motema ne bouton ko motema tango fini bo tout igo fini bo tout igo te wana na ba bouton na ngana eza bo moni yesu tanga lobaiki mwana mutu akufa akosekwa bato bayebaka tete ozomprendre bato musu babula peke mwana mutu to clore bongo débat wana to kota bongo na actualité za bongo 100 poteaux ils pas to ba 100 poteaux na combien de titres 100 poteaux en 6 titres 100 poteaux tout ça na ba remix kuna et tout ça pena 3 génériques na 4 tout ça 3 génériques et puis toi na nzimo pe ya sika oyo to embele grand poète Simon qui bukidi wana ndenga na tie vocal to embia ngai Nicodème na limousine quoi et puis na yemo le roi de la forêt donc ozaka na vocal moko na 100 poteaux ouais presque tout le monde azaneka na vocal moko bon na habité na presque tout le monde biso no to zuzu moi ba poser le roi moko mukonzi ta ba générique déjà za misato donc équipé déjà place moko et voilà donc biso to teka moi ba solo vocal mutu na mutu aponeli biso nzembo ba yembaki te na nzembo ba yemba na nzembo ba yembete na nzembo ba yemba na nzembo ileki na ngope bien moi ndenge akaboli ma masolo ngo eke donc bon na 3 génériques na 3 rumba na 100 poteaux ali remix pardon ya banzembo na banzembo ni kideza ogisinza téléphone pesa mais so yokomi téléphone ni kide ça na 7 titres pardon 7 et puis tout ça na nzembo wana ya grand poète Simon qui bukidi nikide yo yembite ti na nikide nga na yembite parce que ngata on akuti
sans pour tout salema na kutaki yango déjà bazo ça déjà donc ça dit ngana ye kaka na timo libanga ou ngana inango na kutaki déjà batongi une grande partie et ngana ye kana timo eloko oyo senga ngape na tia yango moni espace wana eza to ke loko ngo posa bongo plaisir na batu tu ba Hollande biso na kotina sando na somba bolingo na moni bolingo oyo ekokani na yo te bebe ngana boyi baninga na ngana oya yo bae ba mabenga na sali yo sheri na ngaye limbisa ngaye likele ba bolingo to salanga na liatu na yo na nolete ayo salinga mabe jondo mbele koko sena Grenoble bonheur kimbukidi connaissent les français ye ivingele Martin kana mama rifilu ye douce ye kanda ye wana donc ilonanga ezaki wana ezaki ilonanga moi solo vocal langa ou ezaki na dosa bat bayo kango ba osepela inspiration na yo izipa o s'inspira nani ngai en fait inspiration nanga ya trop et pas vina biso la sa Carlito voilà donc yende pena muto inspirant la marambango la sa Carlito betla biso mo pelo mo ya Carlito poto komi bongo na suko betla biso le mo ya Carlito après to clore émission na dédicace na yo pesi quelques dédicace na bayo et puis ozongise tongo etani e moye kobi makasi ngai na motema e molili makasi mbutu ekoti e ngai natangi buku ya Nzambe banda Genèse tina Apocalypse mabe nyonso osala ngai nazali mona ya Nzambe nalimbisa yo e ngana wiyo bolingo esilaki te na motema o na wanze o babotolinga yo mpona mbongo kintsala nakosenga e na Nzambe abwaka mosolo lokola manda e bato banso ya mokili balokota bongo ye bavalere ya bolingo napesaki yo e donc wana bablona oya bilolango ntango ekokangaka moto ekoki kopesa pe moto liboma foli ya lamour ekozalaka besomo soki emarke moto ekokotaka tina makila ekotambola enzoto mobimba ajoe eloko oyo lolango somo soki emarke moto kati ya motema donc wana babiloko avi nanga Carlito donc évangéliste eloko ma évangéliste napesi bambote esika aza donc ti lelo tosinspiraka na ye donc ça y m'a appelé et ba dédicace na yo mais aussi ça peut na nzembo moko erita imba na suka avant que alongo wingi musique à maison mais donc entre Mazor Chichi ou bien Daddy Kimbali ou pour nzembo moko entre les deux onde na otike au micro pour aussi sanango quelques dédicaces na bayo bon na ça dédicace na non ma dédicace liboso yo okoyemba songa na sisi et puis na peso micro yembi voilà donc nazo pesa ba dédicace na ngai na bandina ne pas yemoko parenanga et le PDG Martin Kanda Izipa il y a maman Rifine Louye Izipa sans oublier Douce Ekanda et Roberto Ekanda Judith Ekanda Yannick Ernef na parlé kuna ba Holandanga ba tutu ba vie Dadi Ndombe et ba Junior Louye et Djokoul et to kati susuko na Paris wana to yena ba Didi Mizula ya Geta Bosala maman na Tresiana Maëlys Mizula donc to yesko na Selema Tomene ya Nana Pemba ba to buta pe bébé na biso ya sikala wana ba to buta na France waza bongo Faverdi donc Faver ya Nzambe kwa ndi ba lobaka ya bino bato bosambela trop Faverdi aye et puis to yena Bea na Bela plutôt vina ngai deo zu azawana et to katisi mpanza Canada na mona bongo Yves Maolo masananga Yves Maolo et Sabine Maolo petite sœur propre Arnaud Maolo nouveau patron to aux États-Unis na rata Charlotte na mona petite nanga Medi Mantseka a Solande mabe mikolo mais ya yango wana Medi Mantseka bambote na yo et Eric Lapape actualité donc na rata États-Unis azolandanga na minute oyo et ya baebangai pe bazali belé ba Armen Ngeleji ba Yani Kongolo ba Alimambu Phénomène ba Maman Jolie Villa baza utaki Maroc na ba petit et
père na ngai papa Ntimba, maman na ngai, maman Mbumba Joséphine et puis na ba master tout bazolanda nga do ba oyo balandinga bazuli bakwa kolanda masolo. Donc na linga bango trop na bato balinga ngate. Ngai na linga bango trop kasika sesi. Masa na nga kasika sesi. Hôtel le Carpe Diem. Malgré masolo etamboli neti kaka mais hôtel le Carpe Diem to bosani bango te. Et na yebite so na bosani mutu mais ba ona bosani ba ono so balinga ngana ba balinga ngate. Ngana linga bango ka trop. Professeur na nga ya kayamba oyo encadranga trop na Izipa o apesanga pe ba idée ndenge nini okokende po sala boye donc yi wana na pese pa mbote belé et donc voilà quoi. J'espère que pour nga na suki wana na batutu bango na ba Jansi Swami ba Winners pour tous les Bodino donc nana batu tellement belé quoi so na bina tanga bango tout to ko ma petit lobby. Donc, Naïemoko, le big boss, le roi de la forêt, na pesi ba merci belé na oyo chance o pesinga na rat orchestre na ye et maman si je m'en pata ba lo sambo wa le belé pour na biso bana to mega mamu ke ko kanga pina ba tio wana nyonso pour toujours batio ni et tete ki batio yango ngokanga ngo on a système à chiffon ozo pa yana lobi batio ni mbokanga et tete ki batio yango ngokanga kanga ngo. Bon, sauf que Mikolo n'est dans un système à chiffon. Il faut pas comprendre. Donc, vous effacez le oignon. Vous effacez la trace tout hérité dans une musique à maison, mais au côté. Parce qu'on a chiffon dans un autre yo, yo lobby, c'est Moutounam Touska le Barcelone. On a une question. Effacer le tableau. On a effacé le tableau. Effacer le tableau. On a eu mon président Ngabinga Bongo Igo de la forêt. Effacer le tableau. On a systématique. Mais on a un chiffon. Ce muta atimo mbilinga salimo ba trace moko boyo c'est pel singate salimo arati na yega na bêtise systématique ba misini so wenge musique à maison mais so ba salimo arati yo bêtise systématique ba misa wenge musique à maison mais ya wenge musique à maison mais ba sala arati biso to sana code to sala arati ndeni ngana o effacer ka tableau na moto nyonso o sala arati donc ngana occuper na ngate na lo de héritier longwa sala arati o effacer le tableau yeso wa sala arati. Est-ce que ça la tinga na effacer na tableau pour mes até pour to lingi négativité nga na effacer ka tableau na effacer donc bana poto ba comprendre que nga na zo effacer ka tableau sans poto mais sans poto to ya moké ba yo nga sou bien kamite to zo yo kaye so qui vraiment za effacer le tableau ya solo to zo kaye na nzimo ya dadi Kimberly ya flashing ngeta to yo kaye so vraiment za effacer le tableau la musique wa matata. Il y a maintenant bio ça effacer le tableau. Toujours quand mingi te soki okoko effacer le tableau ya nzembo dadi Kimberly. Quand mingi te toujours pesa binango en live hein. Na pesi mbote na baebanga donc na pesi mbote te na 2016 c'est que na yebioti. Ngana rencontré cela en 2015. Donc na pesi mbote lelo te c'est que na yebioti. To samba te na yebioti do baleza kati na moni bongo Glada Chou la maman de 4-2 mois si ya dadi Soso l'immortal. Na pesi mbote Renate Kapaya ya ba Renate veut dire sa majesté pour na na gumba maka. Na pession moté maman chérie j'ai tout loué veut dire na kata Kinshasa bon séjour à toi j'ai tout loué veut dire ya sana kata mabele donc nyoso pepe nyoso tokos na pession moté maman chérie j'ai tout loué na pesi bongo moté makasi na centre ya ba beauté plus beauté gal beauté donc moi qui basi tout ya Belgique na kitoko Noela itamba la norvégienne ou ya les padres veut dire akomani moi na bela Noela itamba la norvégienne ou ya les padres veut dire vraiment na habité quoi. Na ebite mbisi ya moyo na kande bomanga Noela itamba na pesi mbote bo tellement ebe na linga bino makasi vient na juste tingi ya sort na biso Mimi Kija veut dire Kati moi ça palais moi c'est vraiment ya palais ya vient na Rizibula Kati esende bula veut dire madame yo wumela parce que zande yo leader makela wenze veut dire yo nde wumela Kati esende madame ya bula Rizibula donc na pession mbote na tay kuma Rizibula na moni bongo Serge Palmi na moni bongo vient na Jojo Ngonda Iman prêtre ya makasi Jojo Ngonda na pession mbote bo tellement ebele vient na biso vie Dani na pession mbote makasi Mira Kinkanda bana tout ya Suisse Yves Dor beauté d'argent formidable garçon bio veut dire vraiment ya bio Papi Kakol c'est bondo ya maman Linde d'énergie Chilo Mervedina Shekina bambote belé donc yango wana quoi na pesi bongo mbote na Yves Dor beauté d'argent formidable garçon bio veut dire yaza bio il est vraiment naturel
na pesi mbote na Dr Pichu Muzungu vedi na kata unye musique à maison na pesi bino mbote na pesi mbote na staff momba maison mère vous êtes tellement ébélé à d'été Igor de la forêt bois tellement ébélé vieux moni production na pesi bino mbote ba mettre tout ya unye musique à maison mère na pesi bino so mbote mettre 90 na pesi mbote makasi ah vous qui pour pesi 90 mbote te mettre 90 mbote matata et on a seki. Ok, na pesi bino so mbote na Evi qui couli na pesi mbote spécial dédicace na vedi mutasika na 2016 to côté 2016 en mbote na Cédric Kanda donc na Kanda pardon na pesi mbote makasi vedi 2016 bato sika so na tangi te seke na yebiote na pesi bino so mbote ba tellement ebele bolinga Christelle Kabeya na pesi bino so mbote ba tout ya partout grâce mbizi la sexy vedi yo umela yo umela vraiment tara bitumbo nyo seko ya po yo zali donc grâce mbizi la sexy vedi yo umela leader na bango tout Congo elengi number 1 Michael Okamba vedi le cordon ya Congo elengi na pesi mbote bo tellement ebele donc vedi jeune G awande Geo na pesi su mbote makasi na bino bayanga ba les akati bo tellement ebele le padre na pesi mbote bino tout et quotité de Paris vedi et quotité de Paris na pesi bino mbote na tiki bon effacer le tableau a effacer les biso ka nzembo dadi kimbali e bino boko juger na numéro est affiché na se ba ordinateur na bino ba téléphone na bino ba poste télévision na bino bo benganga pour ebisanga soki vraiment tout change nzembo ya Major Tshisekedi pour ça bon plaisir na bana tout ya vite toute la vraiment ça effacer le tableau solo soki effacer te bo komenaka na se wana bo ebisanga ki a effacer na été soki effacer pe bino bobika ne bokoma na se wana bo ya vraiment sauf si réellement ça effacer le tableau nzembo ya Major Tshisekedi pour na bino ba vekli bien nyonso na linga bino mingi oncle langa Patrick Bukasa na pesi mbote oh site nini oh site nini Kongolegi ko fiba bonbon grâce mbizi la sexy bato balobaki mingi pona grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Heritage Kame ya komone la sexy Yena maseza magic mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badugu ya kotale la sexy Martin Kapika la famille Mizi non si mais sponsor à Makati unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabangu Attaquez, chérie, Harry. Tu l'as de Luxembourg et idée comme elle est. Balisama na Bokatimbile. Ogole Mabosaka. Ah, balisama na Bokatimbile. Johnny Pelé Pastoral. Babuba Bakatambile. Ogole Mabosaka. Mayebo. Loso. Boye playe baba mabasa. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura Kazadi.